Et là, les bossons n'engagent pas non, na ken pe na pito pale, aza chef na biso, aza patron na biso nyoso. Mais na ba regret, na ba acte o esalami. Parce que na qui surpris ya ovanda na mona batu bazo benganga que malgré to yo ka ba audio oyo l'orachio à lobby. Avant de s'en charger non na l'orachio. Il y a un patron na biso non ok non na betape moko na moko. Si il y a un problème ba pesi au rapport parce que ça patron yo ne mto gérer biso. Avant tout que n'est pas muto libanda faut yo no yo gérer biso. Bon comme il y a ko gérer biso té. C'est que muto va na coin na ye. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuna? ah, okate lingala. Bandeko, Misuna ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuna ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuna akosokipe na mabe komia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Misuna. Ta santé c'est ta vie. Ba regret nanga eza parce que ngana bando considérer l'orachio comme sœur nanga. Mais il y a considéré nga sœur na été. Vous comprenez? Il y a considéré une sœur na été. Parce que soit considéré une sœur na été, tu dois attendre. Au moins na perdre ba kilo. Naza sous-cure. Jour na gendo c'est examen. Jour à souka to kutene yim ta gendo tika na hôpital na c'est examen. Soko moni ngata musuna teka mutu mo na profil yo po ebi mutu na il faut le koko coincenga. Malika mutu on est des amis. Ngana zoke ndeko nanga. Comme yazo angande konaite yanga précipiter ka salengo pour ba déstabiliser nga. Est-ce que langage nangane na bimisa ke na YouTube na koti ko beba na fille pour na mobile. C'est que c'est pesa ka ite langage wana. Et pas dans le monde entier. Pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, son cadre qui toko pour na kopema. Pour na bino bat bolela luxe ya makasi. Bazali na mo bangé na salle de fête. O ezali na 400 places. Confort et l'alia wana niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Eh, na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pour na ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Moi si. Eh, mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Nalakisa yo esika okosala fête na yo. Sal eza se moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Yo koma ngate nga na koma yote. Donc il peut na envier yote, c'est que pe na ko envier biloko nyo seza pembe na yote. Ni tete na mobali na yo, ni tete na biloko na ba richesse doza nango. Ngata na za ya passeport te. Au moins na ba relation oyo, ba ko soyela nga passeport. Soki na passeport na zwa visa te. Au moins na ba relation o ba ko sengela nga visa ba opesa nga na mata avion. Naza maman, nako permettre teta mususu, muto yo 8 millions na miso batu combien de personnes ba otala biso. Est-ce que ngamanya ne naza mukeboy, so na kena millions mindele carré nozwa. So na millions ba noir ba ozwanga. Nathalie Marco.
vendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, bonjour, bonsoir très chers amis internautes, grande ma joie de vous servir, de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je sais que vous avez rappelé Bel Air Rolanda Bisso et aujourd'hui, vous avez toujours ma carte à film ou un film ou pas, actualité, information en temps réel. Et pour ça, je suis avec Malika Joyce Mania Malika Babi, Bazo Ekizé Mobotolu. Mais en fait, les lobenda a été toujours une carte à film encore une fois de plus, à mes MP pour expliciter affaire en haut avec Malika Babi Koto Baweleli Mobalina Lorachou. Est-ce que c'est vrai? Toye Bapena Bapopo Yamala Moupé, la vérité à travers cette émission. Merci à tous les internautes qui ont Pena Bazara, Wana Pona Rolanda Bisso et puis Bao Basabonara, de plus en plus dans la film. Et puis like à émission auto Tchaka à disposition, on a mis ça Pena plaisir à Kito. Un grand merci à Chris Colvan qui est derrière la caméra. Merci à Daniel Chandou, merci à Alain Chandou depuis François Sarko depuis Japon. Je suis avec Joyce Mania Malika, avec Crisco. Ensemble, je lui dirai bonjour Malika. Ouais, bonjour Shadrach, bonjour Naba Balandinho sur Fimbo na Fimbo. Et puis nous profiter pour souhaiter joyeux anniversaire na batutu babotama na mois d'octobre parce que ça mois au Mania Malika botama le 23. Merci na batutu ba soutenir ngai de loin ou de près et ainsi que na bato bazarnanga physiquement, moralement ba soutenir ngai moralement, financièrement. En tout cas, non c'est nga ba merci belé Fabien Ngoma international mode d'avion toujours l'homme de parole motomoko bien Fabien Ngoma garçon chinois. Fabien Ngoma international, voilà. Bobby Way, salon de coiffure d'Abiu Star, barbershop Babi chez Bobby Way, Babi to kende ko se coiffer kuna bibi chez Moussamba fille à Makolomilaï. En tout cas, merci na yo Shadrach. Merci beaucoup Malika. Voilà Malika, toi t'amènes directement pour ne pas aller au Kende gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe entre Ayona et Lorachu? Tomoni Lorachu a acquis des voleurs de l'homme. Yaza Mobile a présenté au John et tout. Yobeti est tapé de. Qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, Shadrach n'a pas regret belé. Nana ba regret belé boti kanga généraliser na sangisa batu nyonso. Nana ba regret belé parce que nga déjà Malika na ebi na lobango à chaque fois je suis la seule et unique de mon genre. Donc ça dit on a na ba façon na se comportaka. Donc ça dit pour na beta mutu mosinjo non développer nos questions liboso. Pour na beta mutu mosinjo c'est très difficile parce que nana ba ndenge mona vivaka donc mobali nyonso ko ya akonti ma charge nanga te ka vivre nanga. Parce que nana ba façon musuta musu mobali muso supporter tu vois. Nana ba biema musu na la ta musu bali muso supporter aux ngate mais o ezakati na ngai faut approcher nga po yeba. En tout cas na regretter ma casse et là liboso na ngana loba non na ken pe na pito pale aza chef na biso aza patron na biso nyonso mais na ba regret na ba acte o esalami parce que nazaki surpris ya ovanda na mona batu bazo benganga que malgré to yoka ba audio oyo Lorachu alobi avant de s'en charger non na Lorachu ken aza patron na biso biso toza boy makambo oyo eleka na filmu
nyonso eleka na fimbu na fimbu to est-ce que que makambo eleka na fimbu to kenda koyebisa ngo gérer malele parce que yeke na kokyo gérer biso te yaza patron na biso na okeno na betape moko na moko si il y a un problème ba pesi au rapport parce que za patron yo ne muto gérer biso avant to kende pas muto libanda fo yo no yo gérer biso bon comme ya kokyo gérer biso te c'est que muto va na coin na ye ozo comprendre. Premièrement, on a coqué, peut-être qu'il y a le bon monsieur Amoni comme on choqué, aligné bimsa on internet pour n'abattre. Non, Chadra, qui bosse ça bien. Bosse ça bien. On a mon Dieu besoin pour ça déstabiliser finanga. To boyo kana bidonyo ça déstabiliser nga. Ne lo ko bino bosali. Même pas monsieur bien za banque qui te fera lo. Non, so nga na pesi réponse na nga propos ya makambo ke na sala alors beaucoup contredire en côté. Il faut na loba. Parce que sali acte mabe. On est à humiliation parce que l'orachou humilié nga nanu. And d'ailleurs, Asine il a no Ken voice. A humilié quand on pas bateau ya kendo beta masolo. On comprend. Kena ngoma ba soli mabe. On est à déstabiliser via moto. Ce qui le rachou et les a qui étaient, il y a aussi à Monique n'est pas publié par voice nae, à olo bakenga na beti mo sinjo. Mais ça n'engage que elle ngaite, ngana protéger la vie nanga. Oh tout non sala, oh ils musala nanga na sala rapona boko la mo nanga. Moto déstabiliser ngana monité. Na soli mabe akoko saba voice wana te est-ce que par contre yo ka Shadrack akoko ko pe sa réponse te que yaza banque te akoko pe sa réponse wana te a soli mabe il faut dire maka soli mabe. OK to bongi ça ce ko affaire en yona le rachou ça affaire yangana le rachou eza ba règle nanga eza parce que ngana bando considérer le rachou comme sœur nanga mais ya considérer nga sœur na été. On comprend. Il y a considéré un sœur on a été parce que soit considéré un sœur on a été tous doit attendre au moins na perdre ba kilo naza sous-cure jour na gendo c'est examen jour à souka to kutena yim ta gendo tika na hôpital na c'est examen azo un sœur on a été et puis j'ai compris bato ben internet na solana bango bien na zora bango ba sœur on nga mais na moni ke ba pe ba sœur on nga te ba considérer nga ba sœur na bango je préfère na va nga moko yo mona nga ne kira ba fie ba journaliste au moins nga te sona sali musana nga sona sali 10 jours na sala to kutanga na parler na vandi zana les Kardashian ba bieza bandenge na bino bata ba les Kardashian te Chadra kolobate zandenga ba les Kardashian na internet ndeto za bo muta ba kolo to bengelo ko na kombo nango ba o ba beta mosinjo ba to ye ba yeba ni na internet nga na fia mosinjo te nga na bota ma complexité ne na nzamba botanga na bota ma complexité na bota ma na viara mutu te na bota ma lokuta te même na ba ex na nga ba yebi ke malika zala lokuta te. Ozo comprendre. Donc non explication. Yo selinga hypocrisie. Ya koyebisanga ke soko bimanga na mutu wana soi-disant. Mais nga na selo hypocrisie te. Nga oyebi ke to yebani na mutu wana. Tu comprends? Et ça ba jalousie mal placée. Est-ce que elle on empêche qu'il aura choix benganga na téléphone. Malika na yo ke loko boy na yo ke loko boy. Parce que même voice net côté na YouTube nga zaki surpris parce que atindele déjà Ken. Mais avant na comment non et pas Ken. Pour nanya yaki pa nanga te ke naza mo mobile pas za patron na biso avant makamuso e koma pa na ye po ninga te on yoka ki ya kende ko sela ngba chantage po ni na yaki pa kente avant na gérant on a tinde la Ken voice na pese les rapports na yoka ki mbale belé mais na gérant ki ngo parce que na yebi ke non fona ke ko luka e fona luka lo rachou to ça na mais entre temps non ça programme na luka lo rachou na ba chantage au ça na kombo nanga ye déjà kende ki pa Ken na tindi voice na regretter le rachou ko sonanga bongo te. Si je comprends bien, il y a des gens qui ont dit mangoté. Vous comprenez? Le rachat pourquoi comme on a niveau en été. Relation à yo, boye baini na carré na bino. Ngape na baini na carré na nga. Tout ce que ça m'a comme na baloyenge. Avant juger mutu faut y na ba preuve. Faut y na ba preuve. Et le cas soko kanyi mobali na ona mbanda moko bo mais c'est ko na ba preuve makambo wana. Tiozo lobelango. Alors so preuve ezate. Au moins que bo ça pour déstabiliser nga déjà. Donc ndo lo bakia yo oyeba langi na mutu na banda kala mais tant le rachat yo bana ça l'hypocrisie a oyebisa yo te hypocrisie mais tant musu so yebisa nga vérité peut-être nga na yebi vie ya mutu na ko yipeko yebisa yo abeti lisolo moko ke no mobali na nga moko linga kaye koloba mobali c'est trop dire ça ba relation quand ba yaka ko linga biso alingi nga la point ke pa linga sous le rachou tant ya apprendre nga na bi até et ça na ngo relation grave te
mais ce que mon ko bloqué ce mon ko continuer non so la pas na ngai eza na relation mo ya gravité ya lobby ya sala mutema malamu mobali na yo alinga mema bokenda na lembo présenter mobali na obiteno ACP na l'orage beta ba bataka na ya bule kutu ata la fanatique mais tant yo linga azo insister mais ayebiso pourquoi ne pas musu yo nde tango mona ke John ya zo linga yo ye lora eta mutu ana kutu se présenter nga boye mbala moko yo osibeti kotina ka mais est-ce que lora yebite ke yete muta présenter nga mutu ana ayebi ngote eza ba jalousie soko bimara na mutu il faut être clair que na bimara na mutu ana ponga na zala ouverte pa na yo c'est ça se passe comme ça ceux qui ba utambo na muninga bakendaka bongo soko moninga ta musuna teka mutu mo na profil yo po yebi mutu ana il faut le ko coincenga malika mutu on est des amis ngana zoke ndeko nanga comme yazo anga ndeko na ete yanga précipiter ka sali yango po ba déstabiliser nga est-ce que langage nanga na bimisaka na YouTube na ko tika lo beba na fille te pona mobali c'est que c'est pesaka ete langage wana yanga sali toi déstabiliser nga Shadrack to yoka soni est-ce que bato ba hôtel biso ba na posta ba yoka makambo biso to sala donc comme déjà bobimisa ko na caméra nga pe na droit de défendre po nanga mais il y a le mot qui cloche là dedans le rachat lobby que yo ozaki complexe ndo bandoki ndo tika na chantier mobile les atindele mbongo que somba basima patron yo zi complexe wana ndo ngoko Shadrack toute vérité n'est pas bonne à dire na vanda na ndako master nanga Joseph Chako la CPI de la presse muta pesa ba fi tout il y a internet devoir ya otambola na mutuka danger azala sel atamo na mutuka ya danger ti lelo muta kokko longola ngoti na vanda na biboye na vanda na ndaka Joseph Chako pendant 1 an to lala ke sika moko to lamuka ke sika moko toi tu penses que mobali ya Jorashu wana zo lobela aza kitoko koleka mibali ya ba camarade tout onga na tambola na bango il est plus beau que les aza kitoko koleka mère na sera diamant noir mobali na oyo lobela oh comprendre ils sont sté mais tout qui m'a soupçon que mobile en walinga me mangola mobile en walinga non ya finging dambi est-ce que bon lo ba que l'orage a pèsé un rapport l'orage a pèsé un rapport l'orage a finga kingande woneza ki rapporté a finga kingai ce qui l'orage a finga que na passeport et ça problème est-ce que l'orage a le bakaza ba relation ko le kabatuni enso ti obimiselanga que non malika na zala lokwa ndoki so boke place mo boye il faut alaxaka que ya zawana eza son et le repère déranger batu na monia ba commentaire batu ba ko mitu na babi ke l'orage aza bébé gusko mobali wana agenda ko lingila malika nini o l'orage legi malika na gu l'orage za gu makasi me jongo zo baba finga e ngo linga malika benanga ndazala wana l'orage legi na gu banda le loti lobi me l'orage mi bengi bébé gu je pense que tala ben Shadrack ngai na za guerre na lora te na pas bo comprendre que na guerre na lora te mais na ina recadrer batu tout o basali makambo wana yo na guerre na etendeni yo akizo que lingi mobali Shadrack na guerre na lora je te pose na nenga guerre bino tout bo sepelate oyo koya bon c'est platé oyoya nangina expliquer batu ba comprendre ba fan batala biso pona ba bêtise oté ba fan batala te po ba ba vie privée na biso auto saka dehors à caméra bazana te po batala ngote ba fan na ba zela buzo boyoté mais comme bobimisa ko na caméra ngapi na droit sauver pona nga na pe na bato batala nga ba responsable batala nga o comprendre beaucoup déstabiliser vie ya mutu boyeté ngai na non jeune fille non na balité ni proposant ni je dis bien ni proposant. Non, tant que bien beau sauter, au moins copier c'est bon. Ni proposant. Non na zoate. Vous comprendre ni proposant non na zoate. Alors naza na posa muta baby sa vie na ngate na internet. Na posa muta déstabiliser vie na ngate. O na ko loba kaka. Nga na ko beta l'orage mosinjo au 15 jours nga manya malika. Na lobango je suis la seule unique de mon genre. Na vivana o naza nango. Na vivana o nzamba pesinga. O moni na lati boy. Lobi susu o moni na lati boy. Ko se ko miro na oto loba ki azara nango te. Naza nango me na sala o motema na nge tindanga. Na vivana o nzamba pesanga Shadrack nazaka complexité na vie ya kamututé na vie na ngane nazabo na ko confier mututé ya yo koma ngate nga na koma yote donc il pona vie yote c'est que pe na confier biloko nyoso za pembe na yote ni tete na mobali na yo ni tete na biloko na ba richesse doza nango ngata na za passeport te au moins na ba relation oyo ba ko sa ilanga passeport ceux qui na passeport na zwa visa te au moins na ba relation o ba ko sengelanga visa ba opesa nga na mata avion tu comprends na vivre na ba ton nga ton nzamba opesa nga
ngai yango non vivre. Mais en gros Malika toko lobani par rapport à maman, en vérité ezanine. Est-ce il est vrai que yo vérité ça, Laura Chou il faut expliquer ba tout bien. Que Malika pa yeba ina mo mobali wana. Mais c'est que moi parce que nanga mo na yebate. Et là, on y est sali Laura Chou à l'obabilo kwa boy. Donc c'est que je comprends ça jalousie. Ce que mon qui message à suspecter qui message à ma bé. Na relation on a parce que ça camarade ba cousin na muto ya zolobela. Azana ba regret même belé. À certains temps na makambo Laura sala. Mutango certes azana mobala Laura Chou. C'est ça. Nangana. Ce que yango lo na lo bananga na bino to yebite. Il faut préciser bino. Boyamba qui est. Yo na biso to yebite mais Laura Chou nous a affirmé que yo na yebo wana que nous a ba code ba mongo ba genda otinda super katele au parti na yo. Na lobi boye. Laura Chou atika lokuta lo ba vérité toza ba fille. Moi ça bonga na lokuta te. Il faut éclaircir bateau. Bon ça va. De toutes les façons na loba ki boye comme makambango esa ma bongo. C'est mieux Laura Chou ya na ba preuve. Ce que monde la facilité biso na ba capture. Ce que mon qui message à sa capture. O yebi que message yo eza supprimé. Ce que ça commis supprimer face à capture ya supprimer ya on ne ba supprimer qui. Ce que ça voice atinde la voice atinde ba voice. Ngana olinga te na zala humilier. Nana ba relation nanga o ba responsable pe batalanga na pe na ba qualité nanga o ba tu ba lingelanga. Ozo comprendre Shadrach. Na linga muta déstabiliser fi nanga te place na lia mbongo nanga. Avant ya pe sa rapport et pas Ken. À ça qui ba chantage libanda. Question na scène na film yo sala te. Ça n'a pas de sens. Laura Chou mutaya nanga na film te. Na ya film na fimbu recommandation ya ba fan babi nanga kende filmu na fimbu babengi Ken était Malika fo ya filmu na fimbu abiem ta yamba yo yem ta pesa ayamba nga parce que ya zaka na filmu na fimbu ana do yamba nga na kuta ki ye paza na bato ba yamba ye mais soko yamba ka bato mais o sala na filmu na fimbu poni o ya ba ya na bato ka yo yamba ka c'est que faut ça musala te pour muto za blonde na place na ye oza toujours kawana o comprendre hein ayambanga parce que na kuta ye pas na bato ba yamba ye tout ko exagérer ba parole mususu naza na posa ko exagérer te parce que na posa guerre angle wana melo mo eza flou na kati biso to yebi elie Malika elie Laura Chou au moni Laura Chou au moni Malika mais comment est possible pour comme tina niveau ya comme na problème oyo adibana obimana oyo o ayebi oyo je pense que vous partagez parce que ya lobi ya na ba relation na ye mususu kutu soki batindele mbongo ayaka azu Malika kata Malika suno yango apesi yo par na yo mais yo na mais c'est-à-dire que boye ba ni ba relation problème ezate bato ba otala biso ba pe na posa ba yeba wana te ke Laura Chou so batindele mbonga ya ko pesa nga eza problème te entre parenthèses o comprendre ngai nde na koki ko beta Laura Chou mosinjo te danine na mobali nini yo na pesi bino exemple na vona nanda ko camarade nanga Joseph Chako pendant 1 an to la resika moko to bimba resika moko mobali Joseph Azaki na azana mbongo ebele muto ya zolobela wana kutu a hotel maté na ko ignorer mutu wana te parce que to sala déjà famille mais mobali Joseph Chako azana mbongo ebele monsieur landa kinde moko to bimba resika bo chada kina loba bo zela ba camarade nanga baya ba ndo sa ba témoigner ndenge nga na vivaka na ba camarade tout on atambola na bango seke na beta bango ba misinjo bozela moi ba yo sala ba témoignage o comprendre Shadrach Laura Chou tape pas à côté c'est que je peux dire que non Laura Chou attaque pas à côté Laura Chou ko humilier ngate Laura Chou mataka Dubai akendaka avion akendaka Dubai na vana na ba fille ya tongo ya millier ba kendaka Dubai na landaki ba dur na ye o ya yebanika na batu nyonso tongo na bando ke luka na yeba na batu na yo zaka wapi ne so na yeba na bika na yeba ina mimika malonda na avantage so na bika na yeba ina noela bia ina avantage na yebi bango ozo comprendre naza avantage te naza avantage te bato ba vanda nanga ba yebi ke Malika za avantage te ba o ba mona nga na musika ba mona nga bana mabe na tika ba ngo ba mona nga bana mabe parce que relation c'est ça relation salate et surtout l'internet ka moninga malamu eza nzambe mais au moins na ba copine nga oyo bazaka na ba confiance nanga bazali ningi na otanga ba Joseph Chako ba Winnie Diangana ba Magali kama baza Magali Kongolo la Black China est-ce que mo bala Magali azelongi mabe mobali wana oyo olobela aza kitoko yo na lobi mobali wana azolobela pour mususu yo ki ba bengi bébé gu yo po bitena eloni esi ya sala ka po benga bébé gu yo ko ngo mega place wana po peut-être yango na ebisi yo na envie ya raté ata ba benga ko dona beja na otu na ote na eloni osala ka po ba bengo dona beja o comprendre hein donc tout ça là bien Shadrach tout ça ba grande fille naza maman naza maman nako permettre teta mususu muto yo humilier nga na miso batu combien de personnes ba otala biso
est-ce que ngamanya ne naza muke boy so na kena milia mindele carré nozwa so na milia ba noir ba ozwanga tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba, c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te mais masuba pe ezobima te, yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre komaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate. Non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle, prostate wana ebomaka, prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim. Seconde en attend beta mutu mosinjo te. Est-ce que tu bino mo bo fanda bo mo na te ke sa soni. Bo mo te ke sa soni. Bino mo ko ti bo zoki ba voice bo tie. Bon moi te que ça soni Shadrack nana ba respect batu ba pesanga nana ba fan nanga ba fan nanga en tout cas élésé ba fanatique nanga ba fanatique nanga ba comme tranquille il faut l'aura choisi na ba preuve ceux qui ba message on les a supprimé à ça la capture il n'est pas supprimé et bimisa aya na ba preuve oui elo mombo o ça et faire batu croire que yo obeti l'aura choisi mosindo parce que biso to bio entre autres za na les Kardashian la plupart des batu bazana kati wana ba beta batu mosindo ba bi za ba jino yango ba jena bino ezo faire batu croire que non yo posa ki siko loka na les Kardashian to bando beta na ba mosinjo boke yamba ba fille moko ya les Kardashian bo bando tout na bango via Malika so beta mosinjo attends sala on a faire beau sala bongo parce que on a beaucoup ça banquette pour ceux qui bobino moko croire ngate moi je m'en tape mais sauf que na conscience nanga na ko beta mutu mosinjo te na bota ma fille mosinjo te na bota ma fille moyibi te na bota ma fille lokuta te na via ka mutu te na vivaka na ndenge na zaleli kaka ndenge na zabo Malika je suis très fier de moi nazaka très fier nanga na on nzamba tia kati nanga est-ce que so yo pesi la muninga rapport ya on lo ba lo rachat tapé à côté le rachat finginga ah yo po so la kana mutongo bien au PC par rapport que le rachat ça m'a parce que mutongo lobini a suite décision na ko binisa kombo na été pona ko leze yé mukolo likambuté mais c'est un frère à moi tozarana bien to solana bien donc tu nous confirmes que bosola to solo la bien Shadrack to na bonne relation ne olo ba bosola ba bandi melote ko ba bika bino ba fait internet bo za relation moi na mai nda selenga hypocrisie yo yebisanga nde ba vie parce que songa na bien na vie mususu au moins que yenda a tapé à côté ata une fois te yo mona bangona le rachou mais na biso ke ko ngana yebite ke ba vivaka ba mwasi na mobali na yebi bango na ba relation to ça na ba camarade mibale belé ngana na ba master belé ndi dans le ba fa be ngoma azamu a mobali o comprendre eza ba relation na yebi kana relation nga mobo eza quelque part akabela nga mbongo et tout mais mo ko na canal na yo ayeba na canal nga te ba yeba na canal na ya yeba ni na canal ne nga na yeba ni na canal nga na yebi na canal za camarade ba cousin nga tu vois mais le problème est que le rachuna yebi sanga te ke ba vivaka ozo comprendre mais nga na yebi ke ba za bonne relation nga pe na muto na bonne relation c'est ça après muto na linga ota dérangeant te eza bongo te na bi Shadrack toza mikolo est-ce que nga Malika ni na buna ko beta mutu mosinjo na nini ataka nena zaka boy na biso bien so na kena mille mindele non leka so na mille ba noir non leka donc ça dit dans la place mon côté oh so na koti batwa yemo ka le bon de ba voice boy ki ba dire na e que so to ke place mo bo funa la saka ke nga na zawana eza son eza makila na bota mabongo place Malika za fu batwa ba ke Malika za
naza mundele te na pembe te kandi naza mwindu eza ndenge nanga eza makila nanga nga na mviaka ete mais c'est que je compris que aza muto vana te mais le quoi patron na biso akoki ko gérer biso te donc c'est que muto vana coin na ye nga na yela ki musala ye pa yela musala donc dans les bons to comme on a biso na suka me wabi yo avio talika mbiji po lingi kutaka twana ko na biboe songa na kena mile mindele na tulate nena ya tula so na kena te non peut par exemple pour na l'action botambola rabino mbale na biboe Shadrach na tangelo ba kombo ba camarade na tambola na bango a Josepha Chako ba grâce te na biso bo na vana na ndaka Josepha Chako pendant une année na bimaka tolala resika moko tolamukaka Josepha Chako aza la seule fille apesa ba fille tout internet devoir ata mona mutu kabeti lelo mutu akoka longola ngote so na vana nenda kumoko mobali na ya ebinga te nga na ebi mobali Josepha te na le Kardashian ne bozala na bimisa biso pe vérité ba mibala baninga na ronyo soto tanga na moko tata linga yo Chada ke za fina nga toko linga nga mena olingo te za fina na bota mabongo te na bota mafia mosinjo te na linga mobala muninga te na bota mabongo te na zana ndenge na nga on a lobaka je suis la seule unique de mon genre na ndenge na nga na latelaka na ndenge na nga na vivaka na pe na savoir vivre na nga on a bakisa mondamu na vivre na batu po mabezala te. Tu comprends? Chadra qui tous amis colo, tous ça maman na maman. Moi nanga ko supporter, moi nanga za téléphone na WhatsApp. Akoko tate bon na ba buzo ba kenga na beti mutu mosinjo, na beti lo rashu mosinjo, lo rasha soli nanga mabe. Mais sauf que na lo ba guerre na lo rashu no salate. Na koko salate no yo ka batu soni. O comprendre? Mais sauf que to garder bon parce que patron na biso ko gérer bisoté. Pour exact que si il y a un problème, donc il n'est pas gérer ce malele. Gérer ce malele là gérer wanta china batu na ye. On comprend. Donc c'est mieux mutumta za na ko na ye poto za la bien parce que ngai na ko kosa na guerre te donc e ko simbate mais sauf que à taper à côté à soli na mabe ngana ko beti mosinjo te ayebi na za compliqué na tambola na ye partout ayebi ki manya za très compliqué na viva compliqué bato ba sola nanga de près ba yebi ni na se comportaka na je suis une fille très bien éduquée na ninga ko na ba délire ya bato te ninga ko na bobuzo ba mususu te pour nous garder réputation nanga pour nous garder valeur nanga na za moi sinon na balité na le bango bien ni proposant na fi nanga azate donc alors non na tracé chemin nanga za la bien pour na boko la moi nanga un jour ko la bien azala bien liwe comment ko ya brisque na kozala te moi nanga azala ta na maturité atanga ta simba ta bika ye ba valeur ya classe pour un jour sungai voilà. Merci beaucoup Malika. Toromi na suka to kabana déjà un dernier mot et puis qu'est-ce que tu vas dire à Lorachu et puis to kabana. C'est que je peux dire na Lorachu eza Lorachu il faut aya ko prouver ba apesa ba preuve. Ya makambo ya lobby. Pour ne comité d'internet bo Shadrach c'est faux soli mabi. Bo soli nanga mabe makasi. Même bande ko nanga baza dessus. Il faut y en avoir preuve. Ce voice c'est ça, il y en a voice. Ceux qui va capturer un message c'est ça, il y en a parce que même Moutoua n'a pas osé dessus. Asa dessus na comportement naï. Donc ce que je peux dire, yango wana kaka. Merci na batutu balinganga. Merci na batutu ba soutenanga physiquement, moralement. En tout cas, anniversaire nangeza le 23 octobre, pour les amours ya justement ya Malika. Na posa na zala heureuse quoi parce que les amours nanga. Donc on a vendu donc calculé que non ta la vie nanga maître novice papa na nous chiko luka sakado ya bibi chimu samba luka tinda champagne chiko dans bino entre ta bino bo vanda bo zo ba voice mo bo ezanga tina bo tia na ba YouTube bo déstabiliser vie nanga muto déstabiliser ngazate. Vous comprenez? Muto bébé sa vie nanga zate muto ko humilier ngazate wana eza humiliation te même atana ba ex nanga place ba vandi ba yebi ke Malika osala ngote ba yebi ke manya osala eloko wana te naza mutu na parfaite te na pe na mabe nanga mais au moins ba défaut nanga eza ba qualité leke beleke ba défaut yango esala ke naza na bato mais ekufeli te ngana osala na filmu na fimbo mais mutu muta garder ka bondi na pour na ba respect pour na respect na biso. Merci beaucoup na batutu balingara manya Malika batutu ba soutenanga physiquement moralement balobi le sénateur Paolo Tuidulu balobi boss ya mboka donc depuis Luanda de gros coucou à toi ba master tout ya Luanda zini kumbini nyo libango lela boy yobi beaucoup mi sabona 68 merci beaucoup na batutu balingara just manya Malika en tout cas ya bibi chimu somba fia makolo milai de gros coucou à toi ya nanga babi na ose la champagne pour na anniversaire ya Josman ya Malika le 23 octobre balobi mbotama ya Josman ya Malika ça dit ba o bolinga ba assister to mais la champagne
Delta Moka de Koko à toi Magali Congolo la Black China bien onde yanga parce que Magali Congolo mobile naza gâteau azelong kitoko mais botiko yo kate vidéo o malika betinga mosinjo non bete mosinjo ngai so na kena mile mindele na zo mobala mundele so na mile ba noir na zo mobala noir non bete mosinjo te oh mais na bien eswanga tendeni biloko bino bo sali bo exposer ba voice na YouTube et ba tuki bato ba yebi ngai te et so bango combien de fois papa muto boma vie na internet ya te ngana manya malika na makila ba champion on change pas on change pas l'équipe qui gagne. Au comprendre na soldat na botama soldat na kufa soldat na botama sans complexe na kufa sans complexe na envie ya kamutu te na vivre na ona na okande na boy na zaka très fier na na mupende mukeme makolo mukuse na zaka na za na vivre bon do mosinjo pona ngeza onti na ko bete mosinjo te est-ce que mobali wana ba olobela wana so na mina tanga kombo na eza soni pona ye est-ce que azaki toko koleka Omer wa sala na film série ya Diamant Noir pour Omer il est beau. Oh comprendre. Ça va qui tord les Crisco. Ah. Est-ce que mobali wana a kitoko koleka fobe ngoma? Est-ce que mobali wana a kitoko koleka Bobby Way? Abutika baje comme bala kitoko baza. Ngana ko linga mobali pona kitoko te na linga mobali pona na linga mobali oya venir na za maman. Mwana ngazala heureux vivre pe esengo na kati ndako na papa. Donc on a ça valide tamboy. Est-ce que mon ponga na ebi mutu na bien? Est-ce que mobali wana ana taille valide za na po valide za 1m90. Oh comprendre. Mais bino tuna ba valide. Bino tuna bo sangani po bo trikenga. Monta trikenga zate. Non le bango na fond du cœur. Non le bango na fond du cœur. Et là, comme sali awa, je pas aimé. C'est là, écoute, c'est que beaucoup de gens pour na ba vie. Pour ma voix, ils sont beaucoup pour na ba vie. Boté comme tout pour na ba vie. Donc c'est que un jour même pas Malika, c'est là. Merci beaucoup, merci à Crisco. Nous sommes arrivés à la fin. On a évité. Et là, on y a le bal sous des noms 30 autres. Et là, on a le bakaka non pété sa champagne le 23 octobre. Ça dit ba fan tout balinga jos manya Malika yeyo ba tout balinga ko soutenir nga ba soutenir nga champagne et ça nga peu bien parce que non mérité malgré na batu kutu yo sel nga passeport te ce qui paye champagne peut ba au monde na te non vivre non melaka mai non la pongi journée leka. Merci beaucoup Malika. Merci Crisco. Tokomina Souka, un grand merci à camarade na ngambote Zina Kumbi. Voilà, Zini Kumbi pardon. Et ça la peka ba pe komio na koma mwasina. Et po ah ouais comme ka ba problème. Muna o la libanga bino bona ba charge bo bona succès. Hey. Ok, merci beaucoup très chers amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'animation. J'étais bien avec Malika par rapport à ma vérité choc au Ezaki et à faire de Konaye, Mastanaï, camarade Inaye, Laura Chou. Un grand merci à Crisco qui était derrière la caméra parce que grâce à Yene Bozu, moi j'aurais pu Bozu, actualité au Bena Bovana et Gozala. Un grand merci à tous les internautes. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Daniel Chando, Alain Chando, garçon chinois. Et pour rapport à ce qu'on fait comme ça, dit de Dilov plusieurs fois par an belge. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. C'est Dieu nous prête encore vie. Big up.